IHP Media. Mutunzamba sengi ye mwana ye mais azoloba biso toke ko adorer pe tokoya. Abraham adana foi ayebi kende na ki opia papa o mwana nga akufa nete. Alléluia. Ayebi kende azabo nzamba zwaka ya bato te. Nzamba kozwe sengono te mais yozo ya na sengono kopia epo ya bongisango. Vedi nzambe soka sengi eloko aye kozwango azozwango po abongiselo azongiselo. Or la Bible dit lisusu continue. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. 7. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit: mon père. Et il répondit: mais voici. Mon fils Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mais l'adoration c'est nga batu bazala na agneau pour l'holocauste. Isaac a tout ni papa ne, mais où est l'agneau? Nazo sepela na réponse à Abraham. La Bible dit na 8, Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Or question oyo et bandaki banda na Nouveau Testament. Abraham est incapable ya kolimbolela mwana na ye wapi agneau. Pourquoi même ye moko yeba agneau te? IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé de l'Éternel, tu commis na ngonga na biso kitoko toka parole de Dieu. Les abissous les bergers obèdent bizila. Samba le lapin mbola biso. Puis tu es na continuité ya notre thème sur l'adoration. C'est quoi l'adoration? Pourquoi tu adoras? Comment on peut adorer Seigneur Jésus? Yango wana na semaine où tu le kato na jour le kaki tu le bela qui l'adoration c'est donner Dieu ce que Dieu t'a donné. Mais na lombangu na banda boete si que zwa minga dans to kangimis. Seigneur to tiki le bela biso dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit parle à ton peuple. Cher Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Si tu mon story au message ou quelque chose, Bomama Yelena Bisso, Boyebi Nabiso, Yondeloba, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé de l'Éternel, nous sur notre thème, continue ta deuxième partie Nabiso sur l'adoration. La première partie de l'adoration, c'est donner Dieu ce que Dieu t'a donné. Ils ont mieux. Adorer, il faut que banani akoiko adorer. Il faut que la Bible dit Zamba siejaka na katikati ya louange pe adoration. Pourquoi louange? Louange motonyo so akoiko louer, même nzete louaka nzambe nde ninganaka. Mais l'adoration epesami na bato moko bwende bakoiko adorer. Bato nzamba bikisi bato bandimi ekulusu bato bayambi Christ comme Seigneur et Sauveur nde bango kaka nde bakoiko adorer. Yango na lombango na Jean chapitre 4 Christ alimboleli biso awa azosola na femme samaritaine na 21 na sepeli abi femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Je dis, Christ a expliqué l'adoration. Je sais, bobanda ça l'avant. Et d'ailleurs, vous ko adorer te. Mais biso tozo adorer. Je dis, moto ayambi non Jésus te akansata adoraka. Moto ayebi non Yesu te akanisate ke adoraka. Yango le biso tozo adorer. Je dis, moto pour adorer, pas comme en étape ya quoi adorer. Moto il faut reconnaître, toi comprendre que Naza déjà na Christ.
veut dire Abraham pour qu'elle offrir pour nake ko adorer, il faut qu'à reconnaître qu'il y a un fils ango Isaac. La Bible dit celui qui a le fils de Dieu a la vie. Veut dire vie wana ndo ye kozongisela ngonzambe. L'adoration c'est donner Dieu ce que Dieu t'a donné. Eza malobo tolobaka te, mais nzamba yokaka adoration na biso po tozola ki c'est Jésus. Yango mona tolobaka au nom de Jésus. L'adoration c'est Jésus. Yango la Bible dit Dieu cherche les vrais adorateurs. Dans 23 Christ a précisé le mais l'heure vient, elle est déjà venue. Tango ango ekoki où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Abissés sont là les adorateurs que Dieu demande. Veut dire awazolo bela tango. Veut dire avant moi je suis abandé quoi adorer te. Yango so zongi dans l'histoire okekuta l'adoration zo senga ba principe na ba critère. Veut dire moi je suis azaki moto azana basi mebali ebele. Sozongi na 15 tango Christ abisi soko yeba moto azali boso na yo yondo lingo senge mai. Mais moi si oya eba kaka nzambe basela ke to adi na ngomba tututu batolelo ba yebi to adi na église batebele ba adora nzambe na église to benga ba synagogue. Non, l'adoration c'est une vie au moto azobika nde yango na ngo Christ olobela ba vrai. Veut dire c'est que ba faux pe bazali. Moi je suis azala qui faux, mais il faut comme vrai. Alors comme vrai comment? Ce qu'à reconnaître toi kutani na moto moko. Ndeko salaire comme vrai. Bango de Christ azozela. Ndo mona tina suka moi sur le bina yebi que oza prophète. Alors tu es le Christ. Nde au mona moi sur azui o ba pesa kiye. Ya ebe batoka kamai na krish, mais la Bible dit moi je suis atiki krish. Pourquoi? À comprendre quelque chose. Et ça n'est non tokute na Christ te. Tout le monde doit adorer. Pour nous l'adoration de tolobakoza monene oza nani oyo ozongisa kabwe. Non, l'adoration eza moto azana Jésus a opese panzambe moto amabe onga naza nazui Jésus nde nzamba komi kotalanga en Jésus Christ. Yango Christ fie ozana mibali ebele. La Bible dit dans 15, la femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici, puiser ici. Va lui dit 16, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Bidi ezana batu ebele bazo ya azape na besoin zala na Yesu nazano na banzele bele. Or la Bible dit oko servir des maîtres te. L'adoration eza banzembo to embakate. Adoration eza malobo to lobakate. Adoration ko zala pe musalo zo saela nzambe. Mais est-ce que nzambe azo sepela na musalo yo zo saele ko yembeza mabete ozo yembela nzambe? Est-ce que nzambe azo yokango? Oui ko kombo les mabete na église. Est-ce que nzambe azo accepter ko komba wana? Oui nazo teya. Est-ce que teya na nzambe azo sepela to yo zo sepela nango? Des problèmes eza. Yo na lobi l'adoration eza vie au moto azo bika en cachette les sous. L'adoration est exemple lokola une voiture okoye bango baye kolisi okopoussa, mais il faut yeba même ba code de la route. Muto la tso ba code de la route da muto ala kisaki yango yango bato bele bagenda na boto école. Moi so ya kiloko na to école. Cristal la qui c'est l'adoration, c'est quoi? L'adoration c'est donner Dieu ce que Dieu t'a donné. Yango Abraham azalaki nango. Abraham alobi moi et jeune homme toke ko adorer. Bible zep sangat Abraham azep sa ba disciple ngana mwana toke ko adorer peto kozonga. Abraham alingali mbolela biso eloko moko. L'adoration nzamba yambaka adoration yambaneka a Jésus. Veli muto ko adorer nzambe za muto azana Jésus. Nde Abraham tango akomi na nzela aibisi ba disciple ne botikala. Moi et le jeune homme tokei ko adorer pe tokoya. La Bible dit na 5 Genèse chapitre 22 le verset 5. La Bible dit et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme nous irions jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ye mutunzamba sengi ye mwana ye mais azolo babiso toke ko adorer peto koya. Abraham adana foi ayebi kende na ki opia papa mwana nga
akufa nete. Alléluia. Ayebi ke ndaza bo nzamba zwaka ya batote. Nzamba kozwe sengono te. Mais yozo ya ne sengono kopia epo ya bongisango. Vedi nzambe soka sengo eloko aye kozwango azozwango po abongiselo azongiselo. Or la Bible dit lisusu continue. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. 7. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit: mon père. Et il répondit: mais voici. Mon fils Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mais l'adoration c'est nga batu bazala na agneau pour l'holocauste. Isaac a tuni papa ne, mais où est l'agneau? Nazo sepela na réponse à Abraham. La Bible dit na 8, Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Or, question oyo et bandaki banda na Nouveau Testament. Abraham est incapable ya kolimbolela mwana na ye wapi agneau. Pourquoi même ye moko yeba agneau te? Alléluia. Vedi l'adoration zo senga to yeba agneau. Or, question Isaac a tuni eza question en piège. Alors il papa zo memanga na moni fe, na moni basinga, na moni nyonso bakoni. Où est l'agneau? Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira lui-même. Nadina bisa moto moko yango nalobi Isaac bakenda kopesa nzambe po abongisa nde Isaac. Ozonga na Isaac no. Ba adoraka nzambe na Isaac te. Pourquoi? Isaac abotami na papa na mama. Mais Abraham atangisi mwana ne alakisa ke bakendaka ko adorer na agneau. Yango na agneau c'est Jésus. Jean chapitre 1. Totanga ngonga na yo pour aimer ma biso na Matthieu na biso. Où est l'agneau? Réponse wana. Abraham azalaki incapable. Pourquoi? Même lui-même ayebaki agneau te. Même lui-même ayebaki agneau azanani te. Mais Bible zoloba nanga moto moko babeta lisolo ne Jean-Baptiste na Jean chapitre 1 aye ko témoigner. Jean chapitre 1 le verset 29. La Bible dit, réponse Isaac à Tunaki, motomoko aye kolimbola la ye. Balobi na biso, le lendemain, il vit Jésus venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nadina bisa motomoko l'adoration, il faut monter dans la Jésus. Veli Abraham tazolo batoke ko adorer ayebi ke nzamba ko pourvoir. Veli Isaac nanga na ozonga naye nalina bisa moto moko tango pusana na présence ya nzambe bapesa ka nzambe otokanisa kate to pesa ke oye moko abongisa. Notre offrande, l'adoration c'est Jésus. Veli bapesaka nzambe nde Yesu. Yango mona même na kombo Yesu bikisaka badeba bato bakangama. Même na kombo Yesu omona makambo bando simba te simbaka. Pourquoi? Moto moko a comprendre l'adoration. Eza vie ozobika, vie ya bonzambe. Moto accepter Jésus nde partout bando loba. Tango otombola moboko yo to tombola Yesu nda obika katino. Yango moto moko Paul alobi, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Pourquoi? Opesa nzambe déjà vie okufa déjà. Abraham déjà ayeba kaza ya kokufa. Mokili mobimbezaki ya okufa. Pourquoi? Agneau azalaki te. Yango mona awa Jean-Baptiste na baptême na sepeli. Jean-Baptiste opia batu baptême ezaki complet. Pourquoi? Aso adorer nzambe bien te. Yango Christ azoloba bobande ko adoro boyebi te. Jean-Baptiste tango amoni agneau sepeli, offrande na ye, baptême na ye ekomi complet. Pourquoi? Na kati ya Jourdain ezaki na sima na moto moko mbone Josué atie 12 pierres na kati, mais Josué bosana kotia agneau likolo etumbelo likolo mabanga batiaka agneau. Eza Isaac te. Isaac fois kita nzamba pour voir abimisa bélier. Pourquoi? La Bible dit na 13 Abraham atango ayoki mongongo nzamba pekisi ye. Abraham atali liboso atali sima. Bili mutu atali likolo otala sima koma. Bili nzamba memi
famille ya bina kati ya ba descendance no eza na mobikisi ya oya eza Isaac te. Bidi il faut muto banda kotala liboso mais omona sima wana ezongiso 2001 passé ya un homme amata na croix pour nous. Bidi muto akoyi ko adorer muto ayebi mayele to monene ya ekulusu ya Jésus ndenge wana za capable ya ko adorer Seigneur. Abraham azaki capable à quoi adorer, mais moi je suis incapable. Christ c'est l'air vient nadina biso lelo yondo za capable à quoi adorer. Pourquoi ni va comme c'est l'union sont possible ezaki pété ezaki makasi comme possible. Pourquoi un agneau un fils de Dieu moko ami pesi mbeka ye moko nde biso en retour to yapel suko pesa mbeka to bimana nzela côté ya bato ko évangéliser zape moko ya adoration bato babi keza moko ya adoration. Pourquoi ye moko ami pesi mbeka po yo po mi pesa mbeka ye moko ami kabi po ngano to mi kaba. Pourquoi toza des gens en Jésus yango moi si femme samaritaine tiki Christ à comprendre que Christ ndeza na besoin za kana maite ngande na komi source d'eau vive. Veut dire nzamba longo vanda na babiloko po banda vanda ta komi siko vanda nayo. La Bible dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Dieu d'écrire, Dieu Jésus dit Dieu est esprit, il faut ce qu'il adore en esprit et en vérité. A commission le lenge yaza. Pourquoi en Genèse masumu ezalaka te mutu abanda sola na nzamba banda sola na nzambe na moma nyonso tangu péché ye mais na linesa mutu tangu péché ye longoli musika nzambe mais moto moko aya kotisi lumière ayo kotisa vie. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aye kozongisa biso ne tao tozala ya bonzambe aye kobongisa obato babongisa te. Aujourd'hui ko adorer l'adoration ezosuka na koyemba te. L'adoration ezosuka te na loba na otombolo mais vino ezala de nzamba za likolo yo za dia na se zala kwa mwana mpunda bazo meme place ayebite yazo ni atamandalala moto Yesu amatelaka moto anani ataka mandalala weza mabala weza makamboto lukaka mais au moins Christ a dominé likolo non yango si ba ye koliton bo samba bolo notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Veut ce qui Christ a régné biloko zo mona pamba pambo zo nyoko la biso ko zale lokote. Oezaki message yangano na deuxième partie, troisième partie, la quatrième partie sur l'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est donner Dieu ce que Dieu t'a donné. Notre Dieu a pesi bisoni na pesi biso Jésus. Soit Jésus pesa na vie à bateau, soit Jésus pesa na ba païen, soit Jésus pesa na mokili mobimba. Yenda za mobikisi. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Péché zakali kobote, même bapa sinozo nyoko mawana. Soki ozui Jésus ekosila même banzala asili sango abongola quand même mapa azwaka Pierre alobite butu mobimba soka atikeli Yesu esika Pierre akoloba mendolenge no alobate na linebisa Pierre moko ozoleka na ba situation difficile et comme il attend voici l'agneau qui ôte tes problèmes là qui ôte tes péchés là pesa ye vie tikela esika a régner na vie na yo. Que Dieu te bénisse et dagia biso le serviteur berger Obed Bizila Zambé Apambola Biso. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.